wana lavandaki kimia ngazali kokanise te ndeko akoka kosolola mingi pona ete ntango ezala poto lisusu te mpe ngai natutami vraimen na motema na manso oyo biso tozwi kowuta na Nzambe na manso yango ezali na nguya mingi oyo ezali na motuya ezali ete ezali ya solo mpe oyo eleki malamu mingi ezali ete makambo nyonso toyoki kala mingi te yango ekokokisama biso tozali kati na bato bazali na mosala na Nzambe na ntango na biso nayebi te nani yango akoki koyoka posa ya koloba soki akoki kokanisa makambo oyo wana tuti nga vraimen na motema mpe nenge posa nangelaki ete ntango ndeko asukisi naloba kaka totelema tobondela posa na biso ezali ete Nzambe akita kati na biso wana ekozala malamu nde ye moko akomema makambo nyonso mpe ye akolonga kozanga kondima na biso motema makasi na biso lokola biso lokola tozali lokola basinga oyo etelemi makasi kasi ye akoki kozongisa biso na nzela oyo ya malamu tokokanisa nyonso totala makasi oyo nyonso tosali sino tolingai deja totika kasi Nzambe asali mingi mpona biso akoki kotika biso te parceke alingi kosukisa na biso oyo ye abandaki mpe ye akokokisa yango ye akokokisa mwango na ye na biso tikili biso tozali kotala na misu na biso oyo toyoki na matoi na biso mpe totangi na Biblia biso tokozala lokola ye azali nani yango akoki kobakisa biso eloko na makambo wana biso lokola tozali biloko ya pamba poussière ya pamba ezali lokola okei moto oyo osi okundaki na punda yo olingi okende kobimisa ye yo okobanga kutu okomona mabe koleka soki biso toke tomona moto oyo biso tokundaki ndenge akozala tokokima kutu kokima tokolinga kokomona ye te kasi moto wana bakundi ye aza na nzoto ya poussière me akobima akosekwa vraimen na nzoto makasi yango nde ezali elaka mpona biso yango nde ekomami biso tokozala lokola ye azali tokokokana na ye na 1 Jean 3 verset 2 et 3 bandeko balingami yango nano emonisami te oyo biso tokozala kasi ntango yango ekomonisama biso tokozala lokola ye azali oyo alingi koyeba akoyeba oyo alingi kososola yango tika ya sosola biso tozali koforce motu moko te kasi biso tokozala lokola ye mpona nini yango ekozala ndenge wana mpona ete ye oyo ya botami mbala liboso lokola oyo mbuma ya ble oyo etiamaki na se ye anyokwamaki mingi ntina kufa mpe ye afutaki oyo ezali prix mpona kosomba yo ye akomaki lokola biso bato tokozali mpona ete biso tokoka kokoma banzambe tokoma lokola ye oyo ezali sango malamu oyo ezali motema ya evangile ezali kaka makambo oyo te biso tozozwa lokola boyebi kasi yango ezali likambo na solo ezali te ye azalaki na nzoto na ye na molimo ye akiti mpe alati nzoto na mosuni ye akomaki motu na mokufi mowei lokola biso anyokwami mpe na nzela ya nzoto na ye ayokolaki botosi Bible betaki botosi na ye ekendaki ntina komeme na kufa kuna na ekulusu ye akomaki lokola biso ye abotami lokola mutu na nzoto mutu na mabele kolimbisanga soki nazali koloba boye ye mpe bakataki ye ngenga le 8e jour ye azalaki lisusu mutu na lola te azalaki mutu po ayaki na nzoto oyo
mpe akanisa oyo ezalaki na kati na lisumu na ebandeli. Ye akanisaki yango, amemaki yango na nzoto na ye, mpe ye amemaki oyo mpasi nyonso, elakelami mabe nyonso oyo ya lisumu ya kala, na ntina ete akoka kosomba biso oyo ezali le rachat, bosombi, kosomba yo, kosomba ngai. Towuti na biso moko te nde tolobaki oyo tokokisa yango te. Biso toye lokola bato oyo na mawa ya pasi, kasi biso ntango tozali kozonga kunepa na ye, tozali bato mosusu. Na kati na nkolo biso tozali na ngolu, tozwi ngolu lokola bato oyo babongwani. Wana mikolo ebele tolobaka yango. Le changement de notre corps kobongwana ya nzoto na biso pourra seulement avoir lieu ekokana kaka soki biso tokangi tobongwani na nzela ya elimo na biso kaka nde soki motema na biso yango ebotami ekomi ya sika, wana mpe towana eliki ete nzoto na biso mpe ekobongwana. Ebongi te oyo ya molimo eya d'abord liboso katikati na biso. Soki biso tozali kozela bongwana ya nzoto na biso, wana nanu motema na biso ebongwani nanu te, wana nanu elimo na biso ebongwani te, wana tozali kozela pamba. Kasi soki ezali kati na biso ebongwani, wana etikali kaka mwa ntango moke, tozali kaka kozela, mpe biso toyebi ete ntango yango ezali pembeni, ekomi pembeni. Mpe na ngolu na Nzambe biso tokobika makambo oyo nyonso. Ntango tozali kokanisa ete basakoli oyo ya kala bango bazalaki na posa ya komona makambo oyo, babika yango. Wana ezali iyo ata ndeko na biso frère Branham azalaki kozela ete ya mona elaka wana avanda abika tina kobika la perfection bonzambe, kasi Nzambe amemaki alongolaki ye akufaki, me toyebi te nani yango susu Nzambe akozwa oyo akokufaka, toyebi te. Kasi toyebi eloko moko ete biso nyonso tokomonana na bakufi na bawei, ntango bawei bakosekwa, oyo baza na bomoi nzoto na bango ekobuka ekobongwana, konetolama moko ekozala, biso tokomatana kuna na likolo mpe tokozala libela na nkolo na biso. Ntango biso zali kokanisa bato bazali kotambola na se oyo oyo bazwa bayambaki bilaka na Nzambe, ntango mosusu ebongai na bango bazela bokanisa Abraham. Ndeko Branham alobaka toujours, azwaka ye lokola oyo ezali exemple na biso. Ye azwaki elaka mpo na Isaac, me ye ebongaki azela lisusu. Mpe Biblia elobi ete ye azangaki kondima te na oyo etali elaka na Nzambe, kasi ye avandaki malaki pikiliki na kondima na ye, mpe ye azali kaka kopesa nkembo na Nzambe. Ye ayebaki ete ye Nzambe soki apesi elaka ye akokokisa yango. Nzoto na ye ezalaki kolemba, kasi oyo ezalaki kati na ye azalaki kaka makasi, azalaki na eliki ya kati na kondima. Ye azalaki kaka na kondima kopesaka nkembo na Nzambe, koyebaka ete oyo Nzambe alobi na ye yango ekokokisama. Yango ezali lolenge moko na biso mpe. Soki biso tozali momboto na Abraham, mokitani na Abraham, biso zali na boyokani moko na kondima mpe na bilaka Nzambe apesi biso, mpe tozotalelaka Nzambe oyo apesi biso elaka. Na ntina na yango kondima etiami katikati na biso. Biso zali kaka kondima te lokola kaka boye kondima pamba nga moto baobwakelaka ye mai te.
Nous croyons ce que Dieu biso tozali kondima oyo nzambe alaki biso clairement mpe biso tozali komitie mobimba sur les choses na qui makambo étaient oyo pour nzambe nos apesi jours mpo na et qui ntango na maintenant biso vont s'accomplir. mpe na ntango ya biso oyo yango ekokokisama Mais c'est parce que Dieu ezali mpo l'a na dit biso te ainsi. parceke nzambe nde moto alobi mpe Pensez à alaki yango combien de temps kanisa ntango boni eleki Joël 2, verset 28, oyo mokanda ya Joel 2:28 ekomami na Biblia dans lequel me ekomaki ntango moko makambo wana ekomamaki na Joel 2:28 yango ekokisamaki yango ekokisami wana bato bayaki ebele bato baye ebele mpe na baapotre wana Pierre azwaki maloba penalite yana liboso abi bandeko na ngai abete bato oyo ozomona bazali balangwi te lokola bozokanisa kasi awa nde ekokisami oyo mosakoli Joel ayebisaki biso ete na ntango na suka elobi nkolo elobi nzambe ngai nakobwaka nakosopa molimo na ngai na nzoto nyonso yango boni ewumelaki mpo na likambo wana ekokisama oyo ekomami na psaume 22 yango mpe ekomamaki me ezwaki ntan boni bango batoboli maboko na wana makolo na ngai bango bakaboli bilamba na ngai mpe bango bakobeta nzenze bilamba na ngai mpe yango na sukasuka yango ekokisami mwana Davidi abamamaki kuna na ekulusu mpe makolo na ye maboko na ye nyonso tu ebetamaki base te mpe bango babetaki nzenze na biloko na ye ezali na biso kaka tozali ebongi na biso tozela ntango na nzambe ekokokisama kaka na ntango oyo elaka na suka yango ilifo ekokisama mpe biso ozali komona yango ntango mosusu na oyo etali poasa kotalelaka bana na Israele wana ezali elakisi moko ya lilamu vraiment oyo ezali na bana ya Israele biso tozali komona nzambe alobaki ete na suka ngai nakosangisa bango meme na ntango na Moïse ayebisaka bango ete bino nakopanza bino na mokili mobimba me na ntango na suka ngai nakosangisa bino na Jérémie 35 yango nde ekomami kuna soki nkolo avandaki lelo alobaki ete alingaki koloba ete makomi ekokisami liboso na miso na bino eloba na nzambe nyonso ezali momboto yango ebongi ete ebima ebota mpona ete ezali na bomoi na nzambe kati na yango yango nde ezali elikya na biso oyo ya suka ekoya na suka biso tokoki kosala comparaison moko te soki otangi na mokanda ya Matthieu 13 nzambe azali koloba makambo ebele nsima alobi lisusu ete oyo azali na matoi akoka koyoka mpe kuna esololi na ntina na ntango na suka mpe ndenge nini bakobuka bambuma ndenge nini bakobuka biloko oyo esi ekoli na ntango na suka wana ekoloba na miloba misusu oyo na ntango na suka na ntango ya moisson ya bobuka wana ekomami na Matthieu 13 kuna ekomami boye ete wana kouta parti ya verset 40 Matthieu 13 au verset 40 moyini oyo akonaki yango ezali moyini mpe moisson ezali suka na mokili baoyo bakoya kobuka bambuma na suka ezali bamwange lokola bazali kolongola mbuma mabe nzete ya mabe mpa kobwaka ngo na moto ekozala lolenge moko kuna na suka mokeli mwana na moto akotinda baange na ye bango bakolongola kati na bokonzi na ye baoyo nyonso bazali kozimbisa mpe baoyo bazali kosala lisumu na nko mpe ye akobwaka yango bango na moto monene epai nini bango bakozala kolelalela mpe konikaka mino na bango wana bato na sembo bango bakongenga na bokonzi ya tata na bango tika ete azali na matoi akoka koyoka
La moisson peut être récoltée. elanga bakobuka elango tangu ekokokisama wana ndeko na biso long Utiliser cette expression. yazalaki koloba na biso na makambo oyo ntango ya te biso alobi ete vraiment mbomo efo ekoma vraiment eteli lokola bawolo wana ezali makambo oyo bazalaki koloba yango uta kala nga wana kala namonaki yango na kolota ndenge nini bilanga ya nkolo ekozala mpe nayokaki mongongo mpe nazalaki komona ndenge nini oyo mapata ezalaki likolo na elanga oyo mpe namonaki ete oyo ekosambisama ekokoma mpe nayokaki lilobelo ete mata na ebukeli oyo yo buka bambuma nyonso ya malamu longola oyo nyonso tu ezali ble rien que ble mbuma mabe ezalaki te na elanga wana bokoki komona yango ntango mosusu bokoki komona te biso tokoli na batato bazalaki na bilanga toyebi makambo wana yango ekozala ndenge wana bato nyonso tu ya mabe bato nyonso baza kozimbisa bato bakolongwa na bokonzi na nzambe bakolongola bango yango wana na ntango na suka makambo ekozala monene yango epambolami koleka oyo mobulu nyonso kokabwani nyonso makanisi nyonso ya bato bainterpretation nyonso tu nzambe akosukisa makambo wana ekozala kaka nzambe kati na biso ye moko oui nzambe na nkembo mpe nkembo na ye ekomonisama mpe biso tokoki komona ndenge nini makambo ngo ezali minene mpe komona elanga monene oyo ndenge ngai namonaki yango wana bango nyonso tu bazalaki lolenge moko bango moko nyonso tu bangumamaki batondamaki na esengo ntango na ndenge ezalaki komona na omona elanga oyo esi ekoli vraiment yango ekoli elanga ya ble oyo ekoli bango nyonso tu bazalaki lokola oui lokola couleur ya wolo bango nyonso tu bazalaki nyonso vraiment ekoli bango nyonso tu yaki vraiment bambumo ekoli vraiment malamu mpe ekomaki ntango moko ebongaki ete bakoka kobuka yango toyebi te nzambe akozala na retard te na makambo na ye mpe ngai mpe ntango mosusu nazalaka na mwa kanda mingi mpe naza komiyoka kati na ngai na bite nkolo ngai nakosala nini mpo na yo makambo ezali kokende mbangu te lokola ngai nazali kosepela ntango mosusu mpe ezalaka mpo na biso mpe lisusu tozali komituka na motema makambo ezali kowumela nkolo akoloba nini ete moko na moko amitala kati na ye ebongi na biso olia koyimayima tomitala kati na biso tosexamine biso nyonso mikolo nyonso moto oyo alingi kotelema liboso na nzambe ifo amitala ye moko mpo aloba ete eske ngai nazali libaku mpo na baninga mpo na yo to mpo na bato na yo eske eloko nini nasali ya mabe mpe wana eyano ekowuta na nzambe ete nyonso ekokokisama ntango na nzambe soki sikoyo beyo mabaku ezali yango esengi teke motu moko akoka kosala makasi na ye te ifo kozela kaka na ntango na nzambe obstacle wana ekoleka nayebisi bino ndeni frère Branham azalaki mpe na baatante azalaki kozela na surtout na baane 65 ye azalaki kozela eloko moko ekokoma na ntango na ye wana ezalaki na posa na ye bazalaki koloba toujours na makambo na ye ndenge nini azalaki na bakanda
azalaki moto na kanda mpe ezalaki kozongela ye me ye azalaki kozela ete nzambe akosala eloko moko na ntango na ye mokomoso azalaki koloba na liteya moko azalaki koteya kuna na États-Unis abete na koyoka lisumu ngongo moko na nzela oyo basakoli nyonso bango nyonso na oyo ya kala bazalaki kozela lokola soki makambo wana ekokokisama na ntango na bango kasi soki bango bamonaki oyo bazali kozela te yango elingaki kokoma te me kasi ntango na Nzambe ntango ekomaki yango ekokisamaki bango bazalaki eliki na elikya me ebongaki ete ntango na Nzambe ekokisama soki Nzambe na ntango na bango akokisa likambo te me toyeba ete ekokomisama kuna mokanda ya Yohana alobi ete kolo alobi ete ntango na ngai nano ekomi te kasi ntango na bino ezali kaka toujours pembeni eza mpe ndenge moko na biso tozali kaka na posa Nzambe asala eloko moko mbangu kasi ezali Nzambe akolanda baprogramme na biso te biso nde fo tozala na programme na Nzambe ifo asala oyo ye ekokani na ye tokoloba nde ke pambola biso na baprogramme na biso yo okokisa yango te ebongi ete ye nde akotisa biso na mwango na ye nde akotisa biso na mwango na ye na programme na ye biso tokomaki teni ya mwango na ye tozala partisan ya oyo mosala na Nzambe yango nde ezali na mosala soki mosakoli moko na Saint Testament alobaki ete wana Habakkuk alobi na chapitre 2 na verset 3 Habakkuk 2:3 c'est dans le prophète Habakkuk chapitre 2 au verset 3 car c'est une prophétie dont alobi ete wana ezali elaka oyo ekomi deja na suka mpe yango ezali na ntango nango ekokokisama soki ozali koumela yo zela yango ekokokisama na ntango na yango soki elaka ezali koumela mpe nano ekokisami kati na biso te yo zela yango kaka yo yeba ete yango ekokokisama yango ekomonisama liloba nyonso oyo ekomami elaka nyonso yango ekokokisama na ntango na yango Nzambe asi asala makambo na ye na ntango na ye ntango nyonso to ya Nzambe ezali fixe biso tokozali ete Nzambe namema biso na ntango na yo mpe tokoka koloba na mitema na biso te tika ete mokano na yo nde ekokisama mpe tokoka koloba ete tika ete mokano na yo ekokisama awa na se awa mpe na lola mpe na kati na biso mpe elongo na biso na nzela na ngolu na Nzambe oyo Nzambe alaki biso oyo Nzambe apromet biso yango ilfo ekokisama mpe biso tokomona yango na ntango na yango kokokisama naza na eloba moko oyo nalingi totanga mpe nalingi totanga yango babete moko te ya elaka oyo Nzambe apesi biso ekozanga kokokisama kasi nyonso ekokokisama yango ekomi na mokanda ya Josue mpe Nzambe alobi yango mpe kozala lolenge moko tokobika yango lelo na Josue chapitre 21 Josue 21 na verset 45 na bilaka nyonso malamu maloba nyonso maloba oyo ya lipamboli ndenge ekomami na Allemand oyo nkolo apesaki na bana na Israele maloba oyo ya lipamboli moko te ekozanga kokokisama nyonso ekokokisama ngai nde nalobi yango te yango nde lokola ekomisa elobami yango mpe ekokaki kozala lolenge moko nsima Nzambe akokisaki makambo ya biso na Israele yango mpe lolenge moko Nzambe akosala kati na biso wana Nzambe apesi bilaka na ye na lingomba Nzambe akomema makambo nde nyonso na suka bilaka nyonso mpo Nzambe apesi na lingomba moko
etikala te soki ekokisami Car Dieu te. veille justement Pona ete nzambe azali kokengela bilaka na ye, aza kokengela liloba na ye mpona kokisa yango, mpona kokisa il yango. veille à cela. Ye moko azali kokengela makambo na Aux choses qui liloba vont oyo. convenir. Biso tozali Qui vont kozela convenir. makambo lisusu Nous voulons faire ekokokisama, attention kasi ebongi na biso toza na bokebi, à ce que nous soyons insérés dans ces choses. ebongi na biso nde tokɔta na makambo oyo. Le dire, Ntango mosusu na ngai naloba yango les paroles suivantes. na maloba oyo, mwasi oyo na libala Une résurrection aura lieu. akozala wana mpe lisekwa moko Le ekozala, changement de nos corps aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Tout ça aura lieu. kobongwana ya nzoto ekolama, konetolama ekozala, kasi motuya ezali boye. Ese ngai na yo Nous ne prendrons pas tout ça. tokozala na kati ya makambo wana, Il y aura un certain noce de l'agneau. kuna elambo moko ekozala kuna na likolo ya libala ya mwana mpate, wana eza na motuya te, baenlèvement koyeba La yango question, te. c'est comme un cantique le dit. Motuna ezali lokola nzembo moko ezali koloba, eske ngai na yo Est-ce que ce seront nous? ezali biso, eske tokozala kati na makambo wana ntango yango Ça, c'est certain. ekokokisama. Et pour pouvoir être certain déjà maintenant de ça, nous devons maintenant déjà Kasi sasa hivi ifo tozala vraiment na kondima, tozala kozala na les promesses kati na biso bilaka toyebi ete bilaka na Nzambe très personnellement maintenant ifo ekokisama. Bilaka oyo ifo ekoma emoniseli oyo eza na bomoi kati na biso. devons faire nos expériences Biso ebongi na personnelles biso avec tobika, nous devons les avoir tobika vraiment biso moko pour être certain baexperience na Nzambe. Ezali kaka koyoka te, toyoka kaka te, toyoka makambo wana te, qui vont arriver. kasi makambo oyo ekoma bomoi kati na Elles biso. sont déterminées pour moi Yo fo okatama na ngenge te ezali mpo na ngai à ce que Dieu ete fait. makambo oyo Nzambe azali kosala ngai nazali kati na yango. Wana nde nkolo C'est un grand événement. akomokisa biso eloko ya monene so koleka. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite Wana epesamaki elakani na Betelehem, yo Betelehem celui qui oyo ya moke, kasi dominera. kati na yo ekobima oyo akokunza Israele. Mpe ntango ekomaki Nzambe azalaki wana, mpe elaka wana emonisamaki, Kristo abotamaki, nani akoka kondima yango? Le sage était venu de l'Orient, Basage bango au babutaki roi des Juifs. bayaki kouta na ebimela moi, balobi ete wapi mokonzi On demandait dans toute la chrétienté. na Israele auti kobotama, wapi elaka oyo Nzambe Ils vont lever la abotamaki? tête. Ils diront, nous ne savons Biso pas. tokoningisa Peut-être que ça va tobita arriver. mosusu toyebi te, Il y a des hommes. kasi baoyo oyo bato batindamaki na ntina na bango oyo bazalaki te na elaka, Nzambe afungolaki bango mayele. Qui ont reconnu le signe, qui ont reconnu Eza na le bato jour de oyo la visitation. bayebaki mokolo oyo nini Nzambe akosala. À qui Dieu a attiré l'attention. Ezalaki na bato oyo Nzambe afungolaki mayele na bango mpona bayeba ete likambo wana ekokokisama. Mpe na ntango na biso Nzambe afungoli bato mayele bayeba eloko nini ezosalama na ntango na biso. Les gens voient les numéros des voitures. Bato baza kotala bavoiture na sika. Il y a un professeur qui vient extra de l'Angleterre pour nous parler. Il remue la tête. Ils disent, mais. Na Angleterre, professeur Munene. Ils ont tous des églises dans leur ville, ici, là, dans ces pays et dans ces régions. azolakisa biso ndenge nini makambo ya minene ezali kosalama De 500 000 km. awuti mosika. C'est pas normal, il y en a qui viennent de Munich, mais ils ont perdu l'orientation. Bato baza koya ndenge na ndenge na bisika ndenge na ndenge, Pour prendre par un culte. bango baza koya kaka te mpona bayoka ndenge nini to bato baza kosambela, bazoya de partout, Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. bazali koya de l'est, bazoya na west, bazoya sud na nord, bazali koya ewa esika oyo À la salle céleste. mpona ete ezali bilei ezali ape bango bazali kolia, bazali koyoka eloba na Je Nzambe. suis heureux de ce qu'ici, il n'y a pas de choses à voir à Krefeld. Il n'y a rien à voir. ezali awa kosepela mpona ete ntango yo ozoya awa na C'est la Krefeld parole. ezali koya koluka biloko ya mokili te, parce ezali na yango te, me awa soki oye mpona oyoka liloba. Les choses vont comme les Grecs autrefois. ezali lolenge moko na bagreke na ntango na kala, bango bazali koloba ete biso tolingi tomona Yesu. Après qu'il ait ressuscité Lazare. Nsima wana ye awutaki kosekisa Lazare, mpe toyebi ete nkolo akokumisama lisusu, akopesa nkomonema lokumu mpona ete aza na mwangu na ye, Quelque chose. mpe biso nde na nzela na biso nkolo akosala mosala na Mais il a ye. promis, il a promis, il a promis. Ye alakaki yango, Nous l'avons entendu. mpe biso toyoki,
je l'ai glorifié et je le glorifierai ngongo encore. elobi ete ngai nakumisi ye kombo na ye mpe nakokumisa yango lisusu. Nom de Jésus. Biso tokoba ete etike nkolo na Depuis les jours kombo de na nkolo wana dans sa signification, kouta na ntango ya bapotre dans sa majesté na et sa gloire, bonene na ye mingi placé sur les environnements, yango etombwami makasi na ntango na biso oyo. comme dans nos jours, Na ntango na kala yango ezalaki ndenge wana te. Lelo oyo kombo na nkolo Yesu etombwami vraiment. spirituelle et signification. Ceci est le jour. Yango tokoloba ete oyo ezali mokolo Il faut que la fin mokolo oyo nzambe aponaki. Yango ebongi na biso te ebandeli ezala ndenge moko mpe na suka lokola ete le même en tant que le regard. na ebandeli azalaki alpha mpe na suka ye akozala omega. Ye azali oyo ya liboso mpe ya suka ye azali lolenge moko. Au commencement, Na ebandeli kombo na ye ekumisamaki qui accomplissait autrefois la oyo ye asalaki azalaki kokokisa liloba mpe bilaka nyonso tu oyo apesaki ekokisamaki de l'autrefois. na ntango na kala ezali lolenge moko mpe na ntango na suka ye akokokisa bilaka na ye nyonso kati na libota na ye. C'est par cela que son nom, Nzela wana nde kombo na ye ekokumisama. nom de Jésus, Kombo na Yesu ezali monene mpo na biso, ezali na motuya il makasi, n'y a eu aucune génération, ezali na génération moko te la première, dans laquelle ce nom a euta reçu meme telle kala place, epai nini bato bapesi kombo ya Yesu motuya lokola na ntango na biso. voulions juger les autres. Biso tosambisa bato te, Dans quelle génération? okomoni ete eza nde na ntango na biso oyo kombo na Yesu Kristo etombwami makasi, Génération. etombwami makasi Dans sa divinité, si na bonzambe na ye yango emonisami. Kombo na Yesu Kristo etombolami na ntango na biso, tomoni bamystère emonisami na ntango na biso. Quel est ce temps dans lequel nous vivons? Tozali ntango nini tozali kobika. Sentinelle, quelle heure il est? Bible elobi ete sentinele Mes bien-aimés, ngonga ezali nini sasa ipi. si nous résumons tout cela, Bandeko na ngai soki tokoki koresume makambo oyo nyonso, alors les paroles nous manquent, les mots nous wana manquent. maloba ekozanga biso mpona tokoka kolimbola yango, mpona tokoka kolimbola oyo biso tozali koyoka na mitema na biso kouta epai na Nzambe, oyo ezali privilège monene Nzambe apesi biso, Mais les paroles, oyo liloba maloba d'écouter les paroles des promesses ezali ngolo Nzambe apesi biso tokoka koyoka bilaka na ye tondima yango une grande attente. mpe biso ezali kozela Dieu makambo nene ete fera ce qu'il Nzambe reste encore à faire, akokokisa makambo na ye. dans ces choses. Towumela na kozela tozela kaka A promis. mpona ete liloba na monoko na ye nde elaki biso Il faudra que yango le ciel s'écroule ekokokisama avant que ce que Dieu a dit ne s'accomplisse. liboso ete Nzambe Aussi vrai que le ciel ne peut akokisa pas liloba na ye te loba alola ekweya la me parole de Dieu ne peut pas. tanke lola ekoki kokwea te liloba na ye Si le ciel et la ekokokisama terre brûlent et que les collines ata et les kutu mpe montagnes bakolene kweye limwe celui qui cherche trouvera. toyebi ete liloba na ye ezali oyo akoluka akomona liloba na Nzambe Dieu a un plan, ekokokisama le kaka. temps de la grâce a eu un Nzambe commencement, azali na le temps de la ntango na grâce ye une fin. ntango ya grâce ebandaki mpe ekosuka. Dans ce temps, Problème na biso ezali la première et ete la dernière. kozala na révélation ezali na motuna Prophétique. motuya katikati na biso. Si Dr. Larkin a Na ntango na dit kala 109 Bible elobi ete 109 prophétie lokola professeur moko monene alobi yango ekokisamaki na ntango na ye 109 ntango Yesu Kristo ayaki c'était eyaki bilaka oyo ekokisamaki un âge prophétique. ezalaki ntango moko ya Mais je voudrais bilaki attirer votre ya attention sur quelque prophétique. chose de bien précis. kasi nani ayebisa bino De sa eloko moko naissance, kuna ye son abotamaki ministère, ti ntango ye abandi mosala na ye laps de temps. mwa ntango moko ezalaki me ntango makambo ebandaki makambo nyonso etiamaki na esika na yango Et dans les derniers 3 jours, mpe na suka la plupart na les derniers 3 jours baprophétie nyonso tu écrites oyo ekomamaki na ntina na ye
yango ekokisamaki. Alors les choses se mettent en place. Na ntango oyo ekokoma makambo nyonso tu ekokokisama na pwasa. Avec la parole, Yango ezali kokokana na liloba. c'est qui est écrit dans Romains. Yango ekomami na Romains. Mais comme il est écrit que le Seigneur exécutera pleinement et Ndenge promptement. ete nzambe akokokisa makambo ne na pwasa. J'aimerais le lire. Ngai natanga yango. Romains 9, Romains 28. 9:28. Exécutera Mpo nete nkolo parole akokokisa liloba na ye na lolenge oyo ye alaki yango, qu'il a résolu. oyo ye alobaki ye akokokisa yango liloba na ye. Biso tokoki kozela tokozelaka, me ntango ekokokisama Promptement. yango ekokomama na pwasa na mobima na yango ekokokisama. Wana azali koloba ete ntango wana soki ekokisami wana biso nyonso tokomona yango. Cela n'aura pas lieu sans nous. Yango ekosalama te sans biso, mpona yango ekosalama na biso elongo, mpona ete na ngolo na ye Nzambe akotisi biso na mwangu na ye. Amen. Aujourd'hui, notre cœur, Tongi ete lelo na motema na biso momba toloba na ye merci. Tozongiselema tondi ici parmi nous, eske eza na motema moko katikati na biso encore rempli de reconnaissance. oyo nano atondi na Cela est lié aujourd'hui. kozongisa matondi epai na Nzambe te, yo Se révéler à toi aujourd'hui. sala yango lelo. Nzambe ani komimonisa katikati na yo lelo. Alors, Soki yango elobi yango oyo c'est de l'abondance ekomami que la ekokomisama, bouche wana motema na yo etondi, monoko na yo ekoloba. lors de la moisson. Wana na suka kobuka bilanga, bana na Nzambe nyonso ya mibali mpe ya basi Semblable bakokoka, bakozala lokola ye, Jésus-Christ. bakozala lokola Yesu Nous Kristo. serons comme il est. Biso tokozala lokola ye azali, mpe biso tokomona ye, Nous devons biso tokomona ye ndenge ye azali. Wana siko ezali mpona biso, mpe na suka tokozala na ye elongo. et exalter Lokumu ezonga na mboka na son ye, merveilleux nom. na kombo ne mosantu, Son nom. na kombo Amen. ne ya bule. Amen. Nous savons So toyebi ete qui est ce que nous adorons. nini nani yango biso Pourquoi tondimeli, nous l'adorons. mpe mpo na nini biso ozali kokumisa ye. Notre Seigneur disait autrefois, Kolo na biso azalaki koloba ya mokolo mosusu ete ntango ezali koya ekozala oyo basambeli ya malamu et dans la vérité. bakokumisa nkolo na molimo mpe na solo. Il y a eu des temps. Ezalaki na batango L'Esprit de Dieu agissait. molimo na Nzambe ezalaki kosala, La parole. kasi liloba ezalaki nano wana te. Kasi sasa La ipi parole est là. liloba ezali wana, Le sang, l'esprit, makila mpe molimo ezali wana agir dans le peuple de mpona Dieu. ekoka kosala katikati na libota na Nzambe. Nous recevrons avec reconnaissance Boya biso nyonso tozongisele matondi, depuis le jour tokoka koyeba de ete l'apôtre Paul, les jours de outa na l'apôtre ntango ya Paul, Toma Paul, dans la lumière, Kolo la colonne, na nzela ya c'était colonne de plus feu, révélé depuis les jours de Paul. ye Mais cela a amonisama été dans nos lisusu jours. te na ndenge wana, me na ntango na biso Nzambe amonisami na biso na nzela ya colonne de feu, likonzi na Mais moto. maintenant, Kasi sasa ipi tout de nouveau doit être révélé. nyonso katikati na biso esifungwami, yango ezali na motu ya De mingi, la même manière, ezali lolenge moko se manifeste nkolo et il a apparu à Frère Branham dans la même ndenge amonisamaki na likonzi na moto na Frère Branham, ndenge moko amonisaki mpe na Toma Paul. pour dire bonjour. Ezalaka te mpo napesa ye mbote, Il y avait eu un objectif, un haut kasi objectif lié à ezalaki cela. na Un signe. objectif moko monene ekangamaki na komonisama wana. Attirer notre attention Nzambe alingaki sur quelque chose d'important kotalisa biso ke eloko moko ya motuya ezali na se oyo, pour détourner nos regards de tout ce qui vient des hommes alongola biso makanisi na bamakambo nyonso ya sur ce bato, qui vient de lui. kasi biso tokoka kotalela kaka oyo Nzambe atindeli biso, mpe biso tia matoi na biso selema na oyo nkolo azali kolobela biso. Qu'il ait utilisé des lèvres humaines pour Akwa parler ko sans soka la connaissance asololaki na nzela monoko na nzela monoko ya moto, kasi biso tozali kotalela ete ezalaki nde liloba na Nzambe nde eteyameli biso. millions Tozoba ete bato bazali ebelebele, bango mpe baza na babiblia kati na dans bango, le cœur de combien de kasi na personnes mitema ya bato boni, dans cette na kati ya mitema na bango bilaka ya Nzambe ekomami na mitema na bango, dans les cœurs.
mpona ete bilaka oyo ekomeli biso mpe ekomameli biso na kati ya mitema na biso. Bato bayebi makambo bazali kaka moke koleka moke mpe yango eza na motuya mingi mpona ete oyo ekomami na Bible ekomama na mitema na biso mpona ete tokoka kozala na boyokani moko na Nzambe mpe toyeba ete oyo ekomami na mitema na biso yango nde ekokokisama. Soki nanu Nzambe akoti na boyokani moko na biso te, yango ekomami ete bino bokozala bana basi, bana mibali mpe bana basi ya Nzambe, ngai nakozala Nzambe na bino. Oyo eza ngolu monene oyo ezali kowutana depuis kala ndenge Nzambe alakaki yango. Oyo Nzambe akanaki yango nde ezali na motu ya koleka. Ezali kaka te koyeba makambo ekangami na oyo boponami na Nzambe te. Bakoki kobondela biso lisusu te, bondela Nzambe ekoki kosalama te, me yango eza eloko ekowuta na kati na mitema na biso mpona kozongisela ye mitema tondi na motema moko mobimba. Mpe biso ozali kosala lokola Abraham, biso tozangi kondima te, tozotala makambo ya nzoto na biso te ndenge ezali kokoma te, biso ozali kotalela Nzambe. Amen. Biso na nzoto tokomi na suka, kasi mina tomona nguya na ye monene monisama. Ye oyo atombolaki kombo na ye, ye moko mpe akotombola yango lisusu. Ye oyo ntango na kala amonisaki liloba ne amonisi yango so na ntango na biso. Yo amonisaki ete azali lolenge moko mpe na ntango na biso ye akokokisa yango. Eloko moko ebongwani te, ebongi na biso kaka kondima mpe tokomona nkembo na Nzambe. Tozali koyeba lembela melembe te na suka mpe tokokoma na oyo ezali na bito Nzambe amemi biso. Mpe na weekend oyo Nzambe afortifie biso katikati na kondima. Nayebaki te ke na koloba na après-midi oyo, kasi yango oyo doyokaki na ebandeli etusaki nga makasi uta tongo nyonso. Nzambe atoni na ngolu mingi. Ozomona ete Nzambe asali biso grâce, aluki biso pa solo na biso lokola kamarade asololaka na kamarade na ye. Toza lisusu basali te, kasi tokomi baami na ye, bakamarade na ye, mpona ete mowumbu ayebi te eloko nini Nkolo na asalaka, kasi na baninga na ye azali kosolo na bango nyonso. Alobi ete nayebisi bino nyonso, tokoloba nini kaka kombo na ye ekumisama. Nkolo akumisama. Tozala na pikiliki tosimba kondima na biso tina suka, mpona ete ya kosimba kondima tina suka, Nzambe akopesa motole na bomoi. Tika ete Nzambe apesa biso ngolu na maso wana. Ntango mosusu oyo azali na kokweyaka na komekama, ebongi ete biso na biso tokoka kobondela moko likolo na moko. Nzambe azala mpe na mama mpona baninga, tozala na boyokani vraiment kati na biso na nzela ya bolingo oyo Nzambe asali apesa biso na Golgota. Amen. Bolingo wana emonanaki na Golgota. Nzambe alingaki mokili mingi na kati na bolingo na ye, na kozongisaka boyokanaki, na kolimbisa, na kobikisa biso na nzoto mpe na molimo wana. Maintenant molimo wana nde bolingo wana na nzela molimo santo etiami katikati na mitema na biso. Tigete kombo na Nkolo na biso ekumisama. Biso zali kotalela kaka oyo nyonso Nzambe alobi yango ezali makambo na solo, mpe na suka eloko elaka ya suka ekokomisama. Bakufi bakozala wana, mpe oyo baza na bomoi bakobongwana, mpe biso nyonso tu na oyo bakufa kati na Kristo na tobongwani tokomemama kuna na mipepe.
mpona kokutana na nkolo na biso na mapepo biso tozali kozela yango ekokisama tozali kozela yango ekokokisama lokumu mpe masanzo elezoka na kombo na ye bokanisa ngai na lolenge moko vuma ya ekeseni mpona ete ngai nali nasala mobembo nanu mboka wana nakoma yango te kasi nazali kosenga ete epai nake koteya eloba na nzambe ete ntango ngai na koteya na koyanga na wana ngai natalela kaka nzambe bokanisa ngai na mabondeli bokanisa bandeko nyonso bazali koteya liloba na nzambe na mokili mobimba bokanisa bango bazali kopesa mpe batradition to bambongo wana nzambe akopesa bango makasi mpe baoyo bazali kobondela bao bazali kosala na mosala na nzambe nzambe apambola bino nyonso mposa na biso ezoki ete tozala esika moko tokoka kokangama vraimen na bolingo na nzambe ete nguya moko ya molimo ya moyine kwa kokota te kabola biso kasi tozala baoyo tokangami vraimen kouta na nzambe nzambe nde akangisi biso na bomoko na ye bebe te nkolo azali komema basantu na ye na ndenge moko oyo ya malamu totelema lisusu tobondela tata na biso ozali yo likolo tozongisi matondi na mikuuta motema na biso mobimba wana na komikitisa nyonso tokoki koya epai na yo mpe tozali komona ete biso tovandi na makolo na yo mpe tozali koyoka maloba na yo maloba oyo malamu ya monoko na yo nanu banda kala moto aloba lokola yo te motu moko te moto akoki kozala te na makanisi ya kimia lokola yo oza nango kati na biso mpe topesi yo nkolo matondi mpona ete bilaka nyonso ekomami kaka te ekomami kaka te na katikati na buku moko kati yango ekomami na molimo na yo na mitema na biso yango nde biso ozali kondima o nkolo yango nde tokoki koloba lokola Marie ete elimo na ngai ezali kotondola nkolo kotombola nkolo mpe elimo na ngai ezali kosepela na nkolo nzambe na ngai o nkolo pambola bandeko na ngai pambola bandeko mibali mpe basi kanisa libota na yo oyo osomi na makila na yo epai nini yo poni bango na mokili mobimba na est west sud nord o nkolo tozali kozongisa yo mpe oyo elanga oyo etopesa bango ngolu mpe na ntango wana biso tokoka kotelema na présence na yo ntango yo kobuka elanga na yo o nkolo nalola ekete opesa biso ngolu na yo ngolu na yo nkolo opesa biso ngolu na yo biso tozali kokoka kosala te oyo nyonso oyo ezali kosenga biso kasi biso mposala biso esenga ete tosala yango tolingi mposala biso ezali ete tokoka kotambola elongo na molimo na yo tolingi ete esengo na yo etonda katikati na biso yamba biso nkolo yo moko zinga biso mpe mema biso na nzela oyo biso tolingi kotambola merci nkolo mpona ete ti sikoyo nkolo oyo ozali kosunga biso tozali kotango na ntango na kala ndenge nini yo osali biso ngolu tozali kopesa yo matondi mpona ame nyonso to elimo nyonso oyo ezali kobikisa mpe mpona eloba nyonso oyo omonisi tozali kozongisa matondi na manso nkolo tika te yango emonisama ete liloba na yo kati na biso ekoka komonisama ebota bomoi moko na nsima ya sika mpe na nzela na bomoi oyo
en nous, par nous. Seigneur, tu feras toutes elili ya choses. yesu kristo emonisama katikati na biso yo moko osala yango na nzela ya liloba na yo lobi ete ezali na nzela ya molimo na yo na liloba na yo pona ete yo osombi biso na makila na yo tozali baoyo ya yo aleluya yo oponi biso yo nde obengi biso yo nde oponi biso biso toponaki yo te yo nde osimbi biso oza kotambola biso na biso mpe toyebi ete tokokóma na suka pona ete ezali oyo yo nde osepelaki na yango poni biso tika mpe ete baoyo yo oyebaki bazuya na lisanga na yo bayoka liloba na yo kolo toposa na biso tokoka komona mokolo wana komona ete mokolo oyo oyo bato wana bakomona présence no katikati na bango kolo nazongisi matondi na kouta motema na nga mobimba mpona ete ozali na makambo ebele nkolo bombeli biso mpe toyebi ete na ntango na yango ekomonisama mpe ekokokisama topesi yo matondi na ntina na yango mpe tozali kozongisa matondi na nkombo no monene amen